Il y a 2 bateaux qui ont participé pour fin octobre, début novembre, où les pasteurs de Nile viennent. On a pas capena ou à considérer. Nous avons parlé à Boy Bango, mais à considérer que Nzambe Penza à Bomba, il y a des places, nous avons une équipe à Capage Télévision, na maman Capage, tous avons une bonne dédité, tous soutenir vraiment, et surtout la prière. Surtout la prière, bon rétablissement, tu as que aux amakasi au kozonga. Tout le papa na biso masasika bamba, à ça l'accident. Ça reste à vérifier. Mais tu as penza na ma bonne délit. Tu as penza na ma bonne délit, papa masas. Vraiment, Nzambe a kanisi laye. Azali pe parmi les invités au ba déplacer pena ma corona bango sans que senga un franc aya na Capage Télévision tout tourna. En tout cas, na habité paradis koluka peut-être hôpital au papa Azali, yango balobaka et dans nos artistes tant baza vivant. Prophète Kouchou Azali parmi pasteurs ya liboso assemblée là pour na siège na la ville. On a contacté nga pour tout ça la partenariat, c'est un partenaire fidèle, ponctuel, vraiment na habité. Moutou. Parmi bateau on a compté et Kouchou Azalaki wana. Na famille Kouchou Mobimba balongo libiso pena oyo karapena mutu. Il manquait pas à aider Capage Télévision na nyonso jeudi. Papa e quitte e baby ah papa Kouchou e loko boy papa Kouchou tozangi crédit papa Kouchou boy. Nzambe aya mamu limu ya prophète Kouchou. Nangolo balika moko soki dokotolo aibisio il faut un repos médical. Ngape na ramuta tembe, ngape zara un mot docteur a il faut beaucoup de repos, c'est plus sur bateau mingi. Il faut pas que silika mingi. Bateau ba silika mingi, il faut pas que lo mingi. Moyini anzoto eza ko silika. Yango ba benga attention, ezo mata, ozo silika. Total solution. Nana ndaku nanga. Pour ezati, to ba na sei. Donc c'est traka, c'était parce que solution est la totale solution. Pourrait pas nanga eza. Dans l'avenir mobiliser pour charge pas nanga. Et ben installer là déjà millions sont au papa non. Ezarabo. Sauf pour raisonner nga mona kitara. Là, ngoli ba panneau et comme charger la courant. Sauf pour que ba panneau ils déjà chargé pour ça la tina te panneau nanga zo ça. Agent la totale solution aïe la solution. Ba ya qui déjà ba installer nyonso. Mais le quoi la senga qui bango na ligne souffle il aurait qu'il ait la partie et ça dépend de l'eau de ça là. Papa bonjour. Bonjour maman. On appelle ça déjà Sangwa Total Solution hein. Expliquez moi on a où ça et puis oh vous voulez qu'on bâtiment pour l'année. Bonjour tout ça là maman installation il y a 5 kVA là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories qui sous batterie à 5 kWh na ba parole na biso za awa toujours pour installer maman on a assez azala. Pour installer ba immeuble ba appartement partout pour installer. Na si ba to selo awa attache moto benga biso te o e kati mobile. Vous avez toujours na lumière et vous ça la congélateur nous ça là nous sur ça là très bien. Convertisseur ya ba 10 kV zali ba 20 kV zali plus zali vous avez besoin vous avez ba chambre froide ça pour démarrer en haut aussi la maman. En tout cas partout. Angola tout est sur zali partout bon maman tadi mwanda adresse na biso za moko vous allez na limité deuxième rue numéro 7 bis. OK. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend de l'installation. L'installation, c'est pour jouer jour, 2 jours ou 3 jours. Ça dépend. Ça bon, la moto, vous avez ça fait d'âme. Donc, après, si c'est le numéro 6. Oui, ça comprend tout ça. On a client. Surtout pour vous, tout un projet. C'est le Moussala et la Soukayo, Bando Fourni, on a une solution à Banda pour la vie. Au Béli Kaka, la Yébi Bapalo, Tchélié, Yonabana. Mbote na baonyo so balanda rabiso en tout cas merci na ba commentaire ba message na biso bozarana biso bolimba biso te nga mama Capage non signaler bino ke na de na Congo nazonga ki déjà bomona ki nazala kité et merci na paradis boluka po asimba quand même chaîne kitoko merci na leki na nga Sarah bo yamba maboko polele so ra osa musala bien Sarah ko continuer azara na kati ya casting so passer musala bien te to sélectionner bat missus parce que
tokoma koboya po bana basi baza tellement mutu pasi mais toza peka obligé ya kolakisa bato misusu misala. Et bientôt, et vous avez la formation, on a ça pour apprendre même ma petite vidéo pour nous l'accès parce que nous sommes comme sur un téléphone, nous sommes comme journaliste, nous sommes comme et on a trouvé cette opportunité là, bateau balingi ko sala musala bien. En tout cas, bah c'est connecté na biso. Merci na ba onyo so balanda biso na poto awa ba partenaire nyonso. Na ya mabe, na ya malamu, o nzamba tindela biso, nzambe apambula bino kaka na ba o bazolinga koya kokota na capacité télévision biso tozaka wana pona koyamba bino. En tout cas Total Solution ezali pe entreprise moko o ezali kopesa électricité artificielle, voilà na bandako parce que courant ya kokatana ndeti boye bambule beti. En tout cas Total Solution ezali sport oyo ya biso ezo pesa vraiment esengo na bandako ezo zongi sapena bato na bonne humeur. Ozali na hôtel na yo, ozana ndako na yo, par-ci par-là, ozana studio na yo lingi courant katana raté, ozala toujours na lumière, bana bangungi, obscurité, ezali loko moko ya mabe bobenga Total Solution et ko sili sabino ba manœuvre ya courant poto lembi molili. Merci na ba onyo so soutenir biso sur le plan la prière, spirituellement, physiquement, financièrement, nzambe apambola bino parce que to yebi bien na Congo to lingaka futilité. Maman Kapache à la malaye, peut-être Pasteur John, peut-être l'été. Après, nous Maman Kapache, pour qu'on s'en les sources, émission T, Oyambarabatu. En tout cas, comment vraiment n'a pas si mort parce que ce qu'on sali émission, madame Kouto Salata face au micro, yo moro solo ni na ba téléspectateurs, solo ni na ba internautes, mais ce qu'on le bio bien invité au azolo ba malamu makasi. Batmusu ba otala ti, batmusu ba linga prédication te, batmusu ba linga boete. Mokili na biso o to bengi Kinshasa communauté na biso to zara na ngokala sera pa Mobutu siko en tout cas na ebité sur ezara na ebité so bo tenir nga rigueur batno so kuma nga indi ezala femme mariée ezala o azali célibataire ezala papa koko to eba na lisute sera na to na eba noko muninga za noko na yo yaya muninga za yaya na mais lelo ezala lisusu te ba contenu na biso kuma vraiment na moi pas si parce que biso to zana nzela ya malamu batala biso te ba partenaire ba romi ko luka kutu bato ya ba besoin bato ya ba page botala ba page polémique ndenge ezala penza na ba partenaire ya kosakana pe ya kosakana te pour communauté na biso elingi bongo. Merci na ba pesa quand même nga Maman Kapache ton na bango na TikTok na ngai na komaka Kapache télévision na ba plateforme na nga nyonso na komaka Kapache télévision. En tout cas paradis sala nga sin soki na komi na tambo ebisinga na comme na tambo ebisinga pose un peu discret. En tout cas pour toi qui est bien. Merci d'abord au penza bazo soutenir biso de loin et de près. Nzambe ya pambola bino au-delà ya nyonso balakisaka biso na ordinateur ke ba o bazali kotala biso baza abonné na biso batalaka biso moins que ba non abonné ezali ba o bayebi ko s'abonner te na écran pe nazalaki na Paris na Liège na kota ki na écran moko babi o Maman Kapache na s'abonner te nzokande ebima rappel na écran na TV ko bima pe ba kuma place mo abonné o cliquer wana komi abonné à Kapache télévision et belé abato batala la chaîne nanga baza ba non abonné mais na on peut ça peut merci na ba o ba s'abonnaka ndu so azali na lingaka Maman Kapache na s'abonner ata na otala te na s'abonner nzambe a pambola bino nzambe a pambola Parisienne Air place otozali partenaire nanga ya ba perruque kili moto apesa nga pena ba perruque kili nzambe a pambola nzambe ya pambola maman alati singa Maman Jackie Belobi Maman Jackie Belobi na Liège Maman robe no yango kabelenga isalinga vraiment kitoko makasi nzambe ya pambola ba onyo so Rolanda biso de part et d'autre nzambe ya pambola bino tolingi bino mingi tolinga bino mingi ba yamba nga na poto kitoko nzambe ya pambola bino sauf que na poto pe ekomi ko bangisa biso omona na mutu mususu alinga ka pour de vrai. Mais tellement que comme quand boye mutaka finga ka sala rabo to kuma na musuko banga bolimbisa Maman Kapache nenga tambola raté nenge ba terrasse mususu na mususu ya poto mona ko banga webite nani or que mentalité on a kala izarati. En tout cas to komi vraiment na Congo et komi pollué na mabe to komi ko banga mabe koti trop to bongisa côté wana penza to bongisa pena et ça la biso vraiment bien. Lelo ezali mardi to la muki na ninga kina kele musala mama na bouchon balobi nyonso ezala na souffrance nyonso ezala na moi pas na ngoto supporter mais côté pe ya banzela botali la biso toza batu
biso bato tozalaka okemboka mikili ozongi en tout cas bopesaka biso ata batrophée po tomérite respect parce que kokende mpe na place oyo biso tokendaka na bakonzi tozongi mpe awa na mboka na biso eza kaka tolingaka Congo lelo never nalingi nakende njili nakoki te côté ya palais du peuple mama na bouchon batiela biso ata baagent de l'ordre ndenge basalaka soki papa na biso mokonzi alinga ya tomonaka mpe nzela ekomaka dégage eloko nini epermetaka biso te ke soki bakonzi bazoleka te nzela ezalaka na bulu yeke quelque part tokoloba ke biso moko mpe toza na part ya responsabilité mentalité na biso ya bachauffeur ya bawewa ndenge tokotambola mais namoni tozozongisa biso na discipline mpenza discipline ezonga parce que biso toliaka kaka na taux du jour tozonyokwama nakoma komilobela lelo na osimba mwa quelques sujets ebele ya bokomela nga na bacommentaire mama Kapache lobi mabe lobi bien toyeba ndenge ya kokadre mpe makambo mpo toza bato naza nanga perfect te naza moto nakoki mpe kobite mais nasalaka effort na betisa bato libaku te bouchon ya kosakana te na baluki heureusement ngai Kapache naza na partenaire Parisienne Air apesi nga esika nasali quand même émission nanga na lancer na YouTube et bongo bato bazali na ba esika te bato babundana kazaka cameraman ye moko basalaka ndenge nini po aller sa mwana na journée ezalaka ndenge nini botalela biso bakonza mboka toza bato malgré que peuple congolais te revendique karaté mais toza bato côté électricité mabe côté courant mabe côté social mabe en tout cas bon mais quand elle a toza bandeko na bino ngalelo atana komi wapi na robosa na teke na za bandeko na changu na robosa na teke na za bandeko na matete partout et ko sala ngate ke lokola ngai si na zubozui na bosa na bandeko ndeko nyonso congolais nyonso azali ndeko na yo za place tel tozo kaka nyonso te to ke na kaka ko bambela mokonza moka sali te et bongo biso moko batu bachi o to chetu batu tout autour po totala tolandela pe évolution mboka tozala pe na bolingo na komi kobanga kokita na avion na butu atterrissage avion na butu na aéroport Anjili toko simba do partout tozo comprendre te botela biso vraiment ba konzi botela biso likambo tozo kita mabe na ba avion molili eza makasi bosunga biso tomoni Mama Fifi Masuka awa na Kolwezi tomoni aéroport malgré nanu bafungoli te mais eza fierté ya Kolwezi biso pe tomeka kotala ta babiloko moko ya mike ba imperfection ata moko to longolaka ekosala biso vraiment bien mbula ebeti batu bakufi mama lekaki na palais du peuple abisi ngai que batu baso fanda wana comme on dit les sinistrés sont dehors bato bacholaki make tozwa image ezate parce que biso totalamaka partout eza kitoko te tolandela penza bavies humaines baperte énorme tozala penza na considération de l'autre ekosala biso bien nazobanga kutu mpo lelo naomona kaka ke degré mpo kaka ke tolobaka lisu te ndenge na kala ezalaki tokoloba nyonso na journal télévisé chance kaka bamikolo ekoma kobomba mpo tokomona combien de morts ndeti na bamonga fula wana nayebi te baérosion ezalaka kuna sikoyo toyebi te bandeko na biso amonga fula kutu mai deja ebimaka te lelo balali ndenge nini baza ndenge nini tozala penza biso nyonso ini tolingana ezalaka te ozwi mbongo komi koraisonne nakende sidaf nalongola bana koto natinda bana koto te biso tolingaka Congo biso toza bacongolais tolingaka Congo tozala ini moto akoya kolingela biso Congo libanda aza te moto akoya kolandela biso Congo libanda aza te tolingana en tout cas nzambe apambola bafamille mabota nzambe apambola bavies humaines oyo eza na RDC 2026 tozokende yango tokomaka kose poser baquestion bamituka ya minene oyo tomonaka ya bazelu ya bamabanga ebangaka nango sous population te baconducteur ya mituka ya minene bamonela bango biso tozalaka na bamoto na baketch nayebi te sérieux na ezalaka ta mwa bapapa sérieux bapesi bagene tolalaka te kofente ozomona pena moto attracteur bamatisi likolo tuntu batindi yango na se baattracte bagene donc nayebi te bakopesa banani o batikela descendance génération nini okasi bapapa ngo oyo bakopesa ka ya boye
tozala vraiment en tout cas na conscience biso na biso toyeba ndenge nini mboka ezokende so totali biso nga ntango nazalaki jeune fille nanoyeba te ke nakokóma mpe mama nakokóma mpe na susi ya bana na nga lelo mpe nakomi mama nakomi mpe na susi ya bana nazoyeba te bana ndenge nini avenir ya bana te en tout cas conscience mpenza ifo ezonga esala biso vraiment bien génération na biso oyo conscience fo ezonga esala biso vraiment bien natiki parti wana oyo tolobeli tozalaki kaka prise de conscience mokie mama Kapache aza ya bino bato ebele babengi nga balobi mama Kapache ndenge nini pasteur Nzondo ya Denis Lesi nangoloba likambo moko soki dokotolo ayebisi yo il faut zwa repos médical nga pe na ramuta tembe nga pe ezaka un mot docteur esinga faut beaucoup de repos surtout biso bato lobaka mingi il faut pas kosilika mingi bato basilika mingi il faut pas kolobaka mingi moyini ya nzoto eza kosilika yango babengaka tension ezomata ozosilika ennemi ya nzoto eza kanda mutakosa yo te ennemi ya nzoto eza kanda mutakosa yo te ennemi ya nzoto ezali indiscipline ya kisi koboya kolandela monganga entre parenthèses eza te ke naolobela ya deni aboyaki kolandela monganga naoloba discipline naolobaka mpo na ngai mais oyo nyonso bayokaki biso mpe toyokaki na matoi na biso nazoyeba nayebi mpe te so mpakasa na hôpital nini bino boyebi kaka soki moto azali maladi bakopermettre motu nyonso takota soki biso tozalaka lokola bapire petit mais toza mpe lokola bainvité mokili ekoma nango kebakeba bakopermettre te ke mama Kapache kende otala vie oyeba évolution bakopermettre te mpo nga mpe nayokaki annonce wana kaka na réseaux sociaux esalai nga mpasi naza na 2 bato oyo bapesi nga mpasi mpena mpona fin octobre début novembre oyo eza pasteur Denis Lesi vie na nga wana mpena mpaka mpena oyo aconsidéranga nga bato nyonso bakoya na pale aboyi bango me ngai aconsidéranga ka nzambe mpenza abomba yo ya Denis place nyonso ozayebaki équipe ya Kapache télévision na mama Kapache tozozanga mabondeli te tozosoutenir yo vraiment et surtout na prière bon rétablissement toyebi ke oza makasi okozonga totikaka koyaka lisusu moto azali na mpasi tobakseli mpasi toyebi ke lere mosusu biso mpe toza bahumain tozala mpe na bama babe na biso moto aleki mabe ya moninga oyo aleki te eza te nzambe nde moto ayebaka degré ya oyo asali mabe na oyo asali mabe te toyebaka kolimbisa epuis toyebaka koboma moto tonamoni eloko mona Kinshasa ezali soki moto azali na mpasi ata tokokotela ye mpe te oyo okoteli ya te azali mpe motu toyekolaka kolimbisa soki mpe médecin alobi pema tomela kisi tosala boye topemaka bato misusu mpe oyo bazali na bandako na biso tobengi baka koyede biso bababysitter nga linga obenga babone te totia bango kaka mpo bato bacomprendre babone totikaka mpe kolobisaka bato tolobaka na ndako okoya na ndako oye na mosala ndeti biso boye bacameraman kolobisa okolobela paradis likambo moko arepetango 5 fois bato bayaka na misala na bandako na biso bakomaka mpe lokola bango nde bayaka koluka biso nde baproblème soki problème euti na famille te ekouta na bato ya misala kolobisa entre temps na mosusu par température ya nzoto ezobouge le mosusu euti na makambo na yo libanda oye le mosusu eloko moko ekouta mpe na famille yango foto milengelaka tozalaka mpenza na mwa maîtrise soki ozangi maîtrise nga nayebi tantine moko akufa mpo kogangela chauffeur elekaki chauffeur apesaki ekanda na famille ka songolo pakala na se ya kanda wana koganga telema elekaki asali crise akufi sur place tension surtout bato bazalaka oyo po oyo hyper oyo nini il faut vraiment togérer ba émotion na biso eza vraiment très important très important mais plusieurs reprises mpe na vanda na vie omona azosilika na sevier te kosalaka boye te boye mabe te mama Kapache dabi kosalaka boye te parce que mokili oyo tozomona okoki kosilika yo kokende mais moto apesi okanda aotikala tosala vraiment très attention na baattitude na biso surtout bato bazalaka un peu kanda makasi mwa makambo ebelebele togéraka mpenza topesaka mpena discipline na bacomportement na biso eza vraiment très important
yango faut kozala na temps ya repos, il faut kozala rappeler na mutu o ato mati obengi oyebi ka kokitsa parce que tozala bat misusu o bazara tout autour na biso okozwa kali comme na téléphone boy lo lenge na musu oko s'exclamer yeso za pemenu yaya nini o pese nouvelle o li azongisela motema ya kokita apeli sisu makambo za kili na se ya mokili oyo ata mutu ya maladi ata zalaki mabe batolaka ete yango fo poto bongola mitema parce que toyebi mokolo te toyebi tango te mes condoléances on ezalaki pona ya Denis aza vraiment hospitalisé to sambela pona ye beaucoup de prières à kozonga biso tolingi mingi tolingi mama tina mingi tolingi famille mobimba mingi ngala kenda wana bayamba nga bien en tout cas nzambe aza na bana pe batu nyonso na ye moko ya Denis nzambe a surveiller aza na médecin na yo ye moko aza na monganga na yo toyebi ke école kanango malamu et mes condoléances à famille Ekuchu na famille Ekuchu vraiment na évité na zaki na poto na sur paradis ko illustrer linga extrait à prophète Ekuchu azali parmi pasteur ya liboso assemblée pour na siège nanga na ville on a contacté nga poto ça la partenariat c'est un partenaire fidèle ponctuel vraiment na évité mutu parmi bateau on a ko compter Ekuchu azalaki wana na famille Ekuchu mobimba balongo libiso pena oyo kaka pena mutu il manquait pas à aider Kapach télévision na nyonso jeudi papa e kiti e baby papa Ekuchu e loko boy papa Ekuchu tozangi crédit papa Ekuchu boy nzambe aya mamu limu ya prophète Ekuchu c'était entre na weba na place à silikité na ebitele musuna bat misusu ya walo barabata malamu baumela na ser mokilité en tout cas mes condoléances sincères condoléances azalaki mutu ya malamu sana flateye ezate ke po azate soki ndenge nini nga bolamu Ekuchu na lobango dès son vivant na ko pambola ye akufi na accident na nzela Julie brasserie na ebité vraiment na saisir na nous vraiment bien te makambu oyo ekomelaki ye mais a perdaki vie na accident moko mortel nzambe abomba molimo na ye ba meki na ba poison plusieurs fois prophète Ekuchu ba meki koluka ye en tout cas na ebité ce qui l'église va continuer son église na ebité mais nzambe ya lola ba lobi obomi moto bomi tabate ba oyo ba yebi penza ke poto e ba ke diwe utaka na ngoli kolo mais bata mokili pe ba yaka wana pe pona kwa cheve biso to ebi mama ndenge zalaka mais to pesika lokumu pa nzambe parce que yende apesaka yende azwaka to tu ko ka susu annonce mo ka papa na biso masasika bamba asali accident ça reste à vérifier mais to tchaye penza na mabondeli to tchaye penza na mabondeli papa masasi vraiment nzambe akanisela ye azali pe parmi ba invité o ba déplacer pena makolo na bango sans kosenga un franc aya na Kapach télévision to tourna en tout cas na ebité paradis koluka peut-être hôpital au papa azali yango balobaka et dans nos artistes tant baza vivant ya boy homona siko bakomi koluka basala boy to pesa ka mutu beloge to tchaka mutu place azali tango azana bo moy ezali très très important ba artiste bazali ko kufa boy to ko zanga ba artiste boy to lobby ti to lembi to soutenir bat misusu mingi ba komi tu na ministère ya culture on a soutenu mais lelo to éviter to beta soto c'était mingi te to zape ba pont ya batute mais en tout cas na éviter mingi on le bezate papa masasi ba o balinga kaye botala ba théâtre na ye bo observer makamu na ye en tout cas bo benga numéro na ye bo benga bo luka pe émission mo bo petika ka Kapachi et papa masasi ekobima en tout cas bo tala ye ba o ya ko soutenir biso pe to ko meka ko benga et ozali kanisia bien to comme la fin de l'année place diable à télémaka place oyo saison mususu pe ya kapo saison mususu la muka place oyo année aussi la po année mususu ya gloire et ya oza wapi yo vandika wana ko finga rabato ovandika wana ko tonga rabato ovandika wana ozobanga no nzambe te ya yeba peke na moi tango yo zo tambola bat misu batambola na butu biso to pesa bo moi na biso pa nzambe to sala effort mato yo ka mabete miso mona ya mabete monokolo ba ya mabete po atanda na suka
nzambe akotala pena na liste ya souvenir akotala pena par-ci par-là oloba te bosauve ye akota oyo tolobaki te ezalaki mwa affermissement moko ya moke ezalaki mwa partage moko ya moke yeba kobomba bana na maboko ya nzambe yeba kobomba libala na yo na maboko ya nzambe yeba kobomba nyonso ya yo na maboko ya nzambe parce que surtout na réseau solution ezwamaka te solution ezwamaka kaka epa nzambe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tokutani prochainement na élément sikaba. Oba zana besoin capage télévision elanda pe éclairer ba activité na bango tozali obengi na numéro na to affichera wana ozwa mama capage yemoko et ça la biso vraiment bien. Matanga ya mama na biso elombe bonnet to éviter ce qui est bimi bomona qui intégralité na capage télévision balobi eko date non ba pesité on dirait mais ba isenga ba ochango on a parlé du peuple veillez mortuaire lobby OK veillez mortuaire et za la lobby et traîner hein, peut-être même sous balinga ba ba organisation en tout cas to banga nzambe yaya oleki na pe ba o ba lega keite toujours na prière ngai to na sambela na banzambe ezaka ngolu na leki ba o ba keite mais ezaka ngolu ezaka mawana yo ndo la musinga na tongo ndo tambusinga nde na zwi mwa 1 franc nde na teki mwa liputa ndenge na eza ngolu soki na okufeli te yaya soki obeli te koseka moninga avandi na mbeto hôpital te po oyebi te nzambe akangola ba oyo nyonso balandi nga ozalaki na pasi zwa esengo ozalaki na difficulté zwa esengo na bafamille nyonso natangi bakombo nzambe asimba mitema na bino mpe akonsole ozalaka na kanda yebake kanda yango il faut ezalaka na limite bamaladi mingi evandi kaka na se ya baémotion ya colère sous la colère diable azali kanda yango nayaka mona motu mosusu ayebisanga mama kapasho mpe ana koseka yaya ekoma ape na tamo docteur ayebisanga fo seka obosana nga bo pe na kinda na émission nga parce na mona ke pasteur John lité akanda baida nga pe na kinda fona telelo mo pour na seka pour na retrouver ma bon sens mais yo comme na kana commentaire ma kapasho pondo seka mabe yaya mukolango bon yebiso lukaka émission mo ya ma kapasho tala de comprendre que c'est que ça remède makasi comprimé l'équipe va comprimer la joie o nzamba pesaka mutamo kila okuka olongola ngote nzambe apambola bino apambola ndeko paradis boluka na sima ya caméra na ngata ye bana mingi akoma mwa vanta lokola pakana ejo ye pena fois dans l'ombre merci na ba ope balanda biso tokutani prochainement ba ope balingi maputa to ba perruque o eza disponible olingi ba robe ya maputa o contacter biso to ye baneni to livrer nzambe apambola yo tokutani prochainement tant tokoya siko ekozala pona ba bonne nouvelle pour les ezalaki kaka ba nouvelle moko un peu stressant nzambe apamboli biso tokufate to mona vraiment bonheur pe to kanga na nzambe wana Capage TV. Capage TV. Capage TV.